mais azozonga na niveau ya likolo oyo azalaki nango na égalité na ndekoni mususu parce que depuis un certain temps azalaki na se ndekona yo na azalaki tellement likolo mais à cause ya eloko oyo azaki kosala récemment kolo ebisinga eloko wana ezotombola ye bazokoma na niveau moko mais après avoir kokoma na niveau wana le musicien en question a rabaisser ma classe et que ma carrière n'est pour la libérer. Le 24 juin, je joue au Stade des Martyrs. Au Stade des Martyrs, à Kinshasa. Ouais. Très très grand. C'est 80 000 places. Hein, c'est pas... Stade des Martyrs à Kinshasa, bravo. Merci beaucoup d'avoir été. Musicien moko, yambo canabiso et musicien qui ont eu un problème, y a ma casse. Non, récemment, Kaka, on peut être frère. Voilà, il s'agit de faire rigolo là. Voilà. Et la zone de musicien, tant na moni likolo ya ndako moko ya étage, azaki tellement likolo. Alors, Zamba bisa, moni musicien ninga za likolo boy. Soki a maintenir esika azate. Alors, kita lisusu pe soka kiti esili pona ye. OK. Na tuni nzambe, elingi oroba nini? Zamba ebisinga alobi. Moni après makambo lekeli. Nzambe donc veut dire musicien wana azozonga na au sommet. Azozonga na niveau ya likolo oyo azalaki nango na égalité na ndekoni mususu. Parce que depuis un certain temps azalaki na se. Ndekona yo wana azalaki tellement likolo. Mais à cause ya eloko oyo azaki kosala récemment. Kolo ebisinga eloko wana ezotombola ye. Bazokoma na niveau moko. Mais après avoir kokoma na niveau wana, le musicien en question a rabaisser ma classe et que ma carrière n'est pour la libérer. Na tuni nzambe za pourquoi? Zamba ebisinga boy. Alobi omoni famille na ye. Ba saki maloba concernant liwo ya ndekona o atiko kufa. OK. Ba lobi maloba. Et baza bandekona biso ya ba Congo. Et na moni bango na cimetière ya Mingadi. Na moni bango na cimetière ya Mingadi, bazui mabele ya cimetière ya Mingadi. Bazolo ba maloba concernant vie ya ndeko atiko kufa récemment. Donc balobi maloba ke soki ndeko na bango akie sacrifice, muto ya péché la sacrifice. Veut dire muto na ko na bonheur te. Mais tala makamero ko mela ndeko wana. Donc eloko wana sacrifice na ye oya sali. Veut dire succès na ye eko mata. Pendant un certain temps, bon, on a très bien. Et on m'a pendant un certain temps. Et après avoir commenté sur ce naïe, et qu'on rabaissé à niveau du colo, qu'on me les carrières. Pourquoi qu'on me les carrières? Parce que bande konaïe, bazo sakamaloba concernant vie à moutou, tu koufa. Donc sacrifice, on a agréé, ils a accepté. Pourquoi? Parce qu'il y a maloba et l'andi en colo. OK. Yango moni que sacrifice wana ba esprit ba boy ko accorder yango bazui sacrifice mais maloba o bande kone ba lobi parce que ba esprit ba boy ko agréer parce que ça soki mutu apé ce sacrifice tant on sacrifier mutu ba esprit ba ozo bazui mais pour ba agréer sacrifice na yo ba ko makila mutu na ba mela pe ba matisa yo donc essengara un temps veut dire tant on sacrifier mutu il y a des principes ba couper ça. OK. Tu dois respecter tous ces principes. Et puis, après avoir respecté les principes, tu dois te rassurer que et le rosali est sans trace. Parce que une fois et trace, lorsque tu trace, tu vas remarquer en haut. Et puis tu vas tirer sous le colo et sacrifice. Et comme déjà guerre entre des esprits. OK. Alors et si quand tu sacrifié, tu vas agréer sacrifice dans le on dit mangote. Je dis au bomi non mutume. Après ça qui bango batali bon muto ba pesi biso ba mususu ko bundisa biso do esprit ne komi ko wole lama donc ndeko na esprit ne zo wole lama entre muto a sacrifier na famille na ye. OK. Donc molimo ne bazo wole lango et c'est donc ça par rapport à eloko ndeko et quoi baisser carrière ndeko na biso wana. Donc c'était le message à laquelle que Dieu me parlait concernant la vie de cet homme. Et loko ako sala so azolanda ngai et loko ako sala na kolobana télé pour la télévision. Il y a une chose qu'il doit faire. Et il y a quelque chose qu'il doit dire. Avant ma kamba ou le baninga zawana. Mais on témanaye, ils a bien été.
il a quelque chose à dire, il a quelque chose à parler. Alors, ceux qui avouent l'Okoana, Le 24 juin, le 24 juin, je joue au Stade des Martyrs. au Stade des Martyrs, à Kinshasa. Ouais. Très, très grand. C'est 80 000 places, hein, c'est pas... Ah, Stade des Martyrs à Kinshasa, bravo. Merci beaucoup d'avoir été heureux. Mambo masobele makila ya gigola makasi yango oyo boyoki bolandi oyo ezali témoignage peu révélation horrible pour nous concernant liwa ya ndeko na biso gigola oyo asila otika biso bandeko nanga succès oyo ndeko aluki po akoma égalité na ndeko na ye Fally Ipupa faire egola kozwa yango mais nini oyo nzambe alobi bandeko na boyoki eza na rechute makasi oyo ekosalama après avoir kozwa oyo ezalaki ya kozwa mais rechute moko ezali bandeko na ngai oyo ekokwesa ye alors luka elongi ya nzambe parce que ndeko oyo bomoni gigola malgré babetaki ye bakwesaki basali nyonso mais makila na ye nkolo aza na posa esala mosala ya bonzambe ya bodiable te yango bondeko na ngai boyoki révélation oyo esengeli ndeko na biso faire egola azwa message oyo bandeko eske bolandi to bolandi te mambu masobele epesi pasi epesi mawa ya komona ndenge ndeko oyo lelo aza na kunda mais molimo na ye ekosalela mutu moko te parce que famille bagolwa batelemi balobi jamais soki liwa ya nzambe ya solo soki liwa ya mutu wa mokili mutu wana ako jamais kosakana na soki to manzaka ya ndeko na bango oyo eza makambo oyo ngai nalobi te ndeko na ngai tozwi révélation ya homme de Dieu to ba prophète ba ebele na mboka biso parce que mikolo ndeko na ngai na Kinshasa prophétie pamba mais pona mboka tokoyeba yango te meka pona mutu pona succès mais soki eza nzambe bandeko na ngai toluka elonga nzambe na bosolo toluka elonga nzambe na bosolo bolandaki ba audio gigola oloba nini oyo komela ye na suka pe atangaki ligola est-ce que ça na raison to tort ligola aza na raison to tort stade Martyr ça suka mokili stade Martyr suka mokili tende on a place kobeta pe esili nango jamais moto kobeta stade Martyr akaki nango na ndako na ekomi ndako na ete eza esika okobeta pe journée moko pe esili nango pe tobandi vie à zéro nini toluka succès bato bamona biso babenga biso les padres yango succès tomoni les padres mikolo partout kende bato boyamba est-ce que gigola alobaki nini abi fo bale na temple biso non soki olekisi gigola okomi okozala égalité okozala égalité na Fally Ipupa faire egola pona nini bandeko na ngai esali pasi na motema ya komona makambo boye mais to partager na ba ola na biso bagola bo finga te mais bo partager o ezali ba révélation pour kala mingi te après Martyr soki esimbi te to veut dire milelo Martyr so esimbi te milelo to so esimbi ekozala malamu mais na suka nango boyebi nde balobi awa eza ebande pe suka ya carrière omati pe okiti obama na se nani wana to ebite alors congolais tout ya matoyi na musique to landaka zobozi alobaki zobozi atika message testament gigola pe atiki testament na ye na ma audio to yoki yango mais ça la passe ya komona makambo oyo allez-y comprendre bandeko na ngani tokende wapi na mokili yango toza ba na nzambe to ba na satan soto bana nzambe to komisa nzambe na lola pona bikamo na ye mais to banda ko banga te mutu azo bangisa biso ndeko na ngai na partager na bino ensemble moi connaissance ya oyo ndeko na biso azuita ya ko bimisa oza kati na ye na tina ndeko na biso gigola ndenge bandeko boke na cimetière bakosaka bakolobaka molimo na ye eko jamais kosalela mutu ya mokili jamais soki ya liwa ya nzambe ayamba molimo na ye bandeko na ngai esali kotoka na motema pe misunya libungu esala pourquoi parce que ndeko na biso atiki